facile. Autant ba la reine, bijou la reine, autant ba maman top. Parce que yo émission. Au sein de l'émission, yebi maman kambo ezara otie pena obi ke ono zelango 20 ans. Surtout celui son a pena na ba archive ya kalo mona ke mama Chako akola penza na histoire wana. On a déjà tant sango tambola ki na 9h ka kufi. L'artiste bazaki wana penza moi trop. Franchement, ils ont donné mon sous au ils ont rappelé tant talo lobby pena que c'est-à-dire qu'ils soit perdre de vitesse, soit malade, ça aggravé, ba blurement ba jarwana. Sotali chili tout le temps, koimiko. Sotali ba végétaux, koimiko. Sagacité, il a arrêté, après un moment on a arrêté. Allez! Bon, bah c'est belé. Tu vas venir dans la gloire. Est-ce que tu rappelles vous en avez direct? Est-ce que réaction à famille ça l'aide? Je me rappelle plus. Bienvenue dans votre chaîne Samicrobe TV. Nous émettons depuis Paris. Nous avons le réel plaisir de vous savoir encore trop nombreux en train de suivre cette belle émission. Aujourd'hui, nous allons faire encore une analyse avec le mien. Il s'agit de Monsieur Lenoir et Yannick WhatsApp. Messani déjà na bango, yako yoka bango, yako baba ide na bango. Déjà na rokende na gauche na nga pona solo la na Yannick. Bonsoir na Yannick WhatsApp. Ouais, bonsoir Patrick Massidi. Voilà, Yannick WhatsApp, Yannick WhatsApp na droite na nga na Monsieur Lenoir. Journaliste pega lokolanga to mesana vraiment na bango déjà peto mesana na bango déjà na kena lobelae. Bonsoir na yo Monsieur Lenoir. Bonsoir à toi Patrick Massidi, bonsoir à Yannick WhatsApp et puis naba fidèle internaute nyonso ya Samicrobe TV en partenariat avec Congo Lenoir News et chaîne nous et permettra que base info fiable et ballon la barimer avec moi-même Monsieur Lenoir. Ça fait vraiment un grand plaisir. Il y a qu'on retrouver bino nyonso boza vraiment scotché bolanda débat onde zarara tararay lelo longoli molakisi na bango te molakisi ça toujours wane ko longa te ba mo de ya baba isaï so tika refrain dingonda Monsieur Lenoir ba on de ya baba ici molakisi na bango. Voilà. Mais ça déjà. Voilà le gars, mais ça déjà ko lo balelo to remeka un peu vraiment tout solo là ba makambo yo ezo les cas na toile na biso internet hein to remeka solo là à faire ouais maman Chako ou azalaki une grande artiste na biso na mboka asala bon temps na ye carrière à malamu de la quitter biso to remeka un peu tout solo la situation ningeni na quitter les biso déjà na okene le na bandaki na ye Yannick WhatsApp boni ba sango poto ça ne pas analyse moi quoi ba doit combien trop mais na bombelo mama lobo ba lobeli biso boni d'abord ba sango nde semaine bandi déjà semaine bandi londene. Ouais, merci non pour la parole. Et semaine bandi vraiment très kitoko et bandi venait très bien. Déjà tout ça analyse moi dernièrement quand je me balais refrain d'alaïté. Merci à Moutazangi Kaizara Teddy ça a éprouvé dans mes condoléances les Susnaïs Teddy tout ça toujours de cœur ensemble donc voilà semaine des bandits vraiment très bien tout ça en bonne santé Marambozo qui est vraiment pépélé dans les bons toujours Fred molakisi na bango semaine no bandi nini parce que bito tout nango bongo semaine na yo betele biso na situation semaine no bandi nini salami ya bien nini salami pété observation na yo nini salaki déjà na kata semaine. Non en fait en vrai na rolo ba ke semaine bandi na bien semaine bandi bien ba petit pépélé marmignon ce boulot c'est bon et je le cas bien mais au Monica qui est tellement que tout ça bateau c'est-à-dire que lundi cause a bien mardi peut cause un problème ce que problème où est survenir le mardi ils a juste disparition de Rocho Loba na sommaire que il y a maman Bisso Chako c'est-à-dire paix à son âme et puis famille biologique na so ba mes condoléances na famille artistique il y a artistes comédiens nyonso na ba comédienne tout c'est-à-dire que maman Chako c'est l'une des icônes à permettre que jeunesse basa quand même bercer tant sous na mamba comédie na théâtre classique quoi parce que maman Chako lelo aza na éviter na koko expliquer quoi aza référence moroso tel ba maman Alinga hôtel depuis parcours jusqu'à ces jours bien qu'il y a eu de succès ba mambo belé à perdre jamais pédale
atikala modèle moko ya basi ou permettra que so talipe ba référence bien ki baninga mso ba yena simana momona ke to talisi la ayebiso référence maman so tali xil otangi ba la reine bijou la reine otangi ba mama top omona ke bazala ki influencé par rapport à savoir na yango esali ke lelo omona ingombi na internet. Moi je suis vu parmi les chaînes ya ba YouTube tango disparition de samaki à moins de 2 heures au monde qui chaîne azada na 20 000 ba 30 000 Nathalie 2 chaînes bazana 150 000 vues et salami na moins de temps donc matin peu photo solo la souma ba vie wana c'est-à-dire que les savoirs ya moto n'étant musupe permetaka au monde ba nombre de vues aneza quand même très connu. Parce que yo yebi ba émission au sara ba émission yebi ma makambo za rotier pena obiki ono ze na 20 mais na suko za 95 vies. Ça arrive. Donc dans le sens où mais ils avaient juste na touché et il y a un moni vraiment qui n'a bique semaine ils ont continué na douleur et puis voilà. Voilà tozongela yo Yannick Molobeli lokwa yo posa Molobeli, c'est-à-dire que maman chaque on a biso akolisa biso to kola abersa biso asekisa biso ni nokolo ba d'abord na décès oyo e beti biso frappé biso to bengango arbitrairement mais au moins beti biso et surprendre média wana mobimba lilobani nokoza nango là-dessus. Et avant tout, nous souhaitons mes condoléances na maman, na famille à maman na biso, chaque donc mes condoléances vraiment et ils ont ça la passe. Et ça l'a vraiment pas si au moni qu'on perdre artiste ou à ça là musala pendant très longtemps malam c'est comme si c'est au tobito son à peine na ba archive ya kalo mona que maman chako akola penza na histoire wana akola penza na musala wana tina aja komagi na ngolelo banda continuer ka ko tourner ko jouer et tant on aura une nouvelle wana nazaki connecté na internet nazotala bato ndenge bazolela parce que tant a koufi na hôpital HJ na première rue wana ba artiste bayaki ba artiste belé ba jouaki na ye bato nyonso balingaka ye bato nyonso bazara en tout cas ba artiste et comédien bazaki journée wana na tongo wana déjà tant sango etambolaki na 9h ka koufi ba artiste bazaki wana penza moi trop ezaki na ndo ka pena pasi donc na mona pena pasi azana maman azana bana asai musala na ye et puis ngana bande kolinga plus ba scène na bande ko jouer ya ko te parce que bande te ya batu que maman mo bo azala mutema mabi et puis maman chaque bande plus que jouer na ba partie wana que maman mo azala mutema mabi ando la biso penza ndenge penza ba maman wana ndenge ba fonctionnaka ndenge ba zala penza ba maman wana en tout cas et tout chaque nga makasi ya oyoka sango ya liwana et ça li penza pasi aza actrice moko et faut vraiment même l'état nabiso il faut vraiment ba soutenir ba les actrices wana parce que asali musala moko oyo a représenter mboka na ye et bah film talami mokili mobimba mutunyo so bi maman chaque en tout cas ça fait trop mal donc du coup toza vraiment un souci de perdre des actrices comédienne nabiso ya makasi maman chaque fois actrice comédienne moko ça makasi penza nous sala bandai ko sala en tout cas mona na miso bato en tout cas tozole la ka na famille donc ba mes condoléances na famille bozala makasi voilà moni mutu ya boye actrice ya boye eza facilité bazo azonga sus eza facilité bo te ba actrice bazana bango mutu na mutu azana rôle na ye mutu na mutu azana rôle na ye o ya joie na monde ya comédie na biso même rôle o maman chaque bandai ko jouer na ndenge ya joie en tout cas na cité que tozo so actrice liwa na ye totali témoignage obisona so tozo landa oyo pesi e wa attristé bato to moni yango ndeko moi simo kasali témoignage alobi akufi pona balongoli minu pona minu mutu akufi a perdre vie déjà bino na bo vandi na ba pays za développé beaucoup trouver situation na comment parce que bazaki ba affilié d'abord na hôpital wana bo trouver situation comment. En fait, c'est une situation très déplorable. C'est-à-dire que en Europe, il y a des cas où on a peine que mutaro bota na césarienne, tina souka ti bana ba koli, ça n'est normal. D'accord. Atire ko
problème morte. Bah ça les peu opération au monde appelle que à la tara presque nyonso atika na sans cicatrice. Na Europa. Na Afrique franchement ils ont donné mon sous aux arabes n'attend au talo lobby penaki et puis fallait pas na bota na ba pays de toute situation boy. Au monde qui bango baza affilié ba artiste tout il y a artiste c'est ça artiste comédien car mutu bazara ouais comédien ouais ils plus comédien plus les comédiens de mutu baza affilié na HJ na hôpital là les limité et du coup la majorité des gens bazo déplorer du genre que bango batu bakenda rejoindre traitement kuna on dit bah ça là toujours perdre ta vie c'est-à-dire ba kufa mutu balongo limine déjà nani oyo par exemple oyo ki to oyo yebi ki akenda pe kuna kufa déjà non nga lobi boy na bité ki nga na yebi na biki c'est là ba dire na bango eza que ba onyos bakenda kuna bazanga toujours ba retomber té. Donc c'est-à-dire que soit perdre vite, soit maladie s'aggraver, bah bloquement bah jarwana. Oh yo espèce témoignage ça sert propre à Mama Chako, paix à son âme. Vous comprenez? Bah lobi que bah longo lié mine. On a repéré ce exemple mon net ngamo témoin clair. Na epoto na rien à prendre ma mine. Vous comprenez? Na rien à prendre ma mine pas tant a commis. Avant hier ils avaient prévu que bah longo en Angola. Bah je sais ma folle bah ebi bah Jacques Vite Lukamba Kamba ebi bah legri ya makaya bah dieso là espace à souka ya bah agence c'est-à-dire que kuna ata ba millions et kenda na koma pena boye mine vima bani na l'équipe na kina parler na expliquer pe faire c'est bon c'est pas grave tout est bané tout ça na ke pena mon médecin oui après 4-5 jours ouais bataille babi normalement to longolo mine mais pour te longolo mine ana et c'est nga faut désinfecter d'abord place oyo ils a infecté parce que biso constater que c'est infecté mais yo mo comprendre que c'est infecté na ba OK d'accord ba pesinga ba médicament na kina mine na sali kir na complet et après na zongi rendez-vous bataille babi c'est bon to longolo fanda na fin du désert après 3 heures du temps balongo ngamine pourquoi pas en Afrique pe babilo monsieur cause en normal que bazui pena qui temps pour analyser fait pour cicatriser tout pour désinfecter et l'autre place où on est en problème peut permettre que vous traiter moto ça sert à rien il y a recourir il y a la clientèle par rapport à la clientèle que non bon mata tout après des beaux en traiter mais tu perds de vie à 64 ans bon il y a bien que j'ai comme un peu avancé mais elle devait quand même avoir encore d'autres jours elle a droit à vie quand même. Il y a droit à vie au Moutaro Koufa na 90 ans. Na Kokoba na 121 ans. Ben voilà. Pourquoi pas? Tozo Koufa na ba âge moko boye ou ko permettre te ba perdre vie atiki bana ba koko ou ba zaita musu na besoin. Autant musu yeba neko nourrir bango et puis quand même tout revenir son abi ke na côté sous ata le roi moi sous-titre. Ba musicien, ba artiste et comédien, ba Koufa en plein succès pour ne rien gagner. Magé basala ba combo magé bazaki bo o monde tolo baka mama chako boy mama boy mais na biso na minito kaezo tambula parce que ba komo benga ministre association moko boye pour ba permettre bazo moyen moko boy ya okunda mais alors que azaina succès ou akoke ko vivre na ba œuvre o ya salaki o comprendre plein souci o yanga siko ekomi. D'accord. Bah le gars souci nous a tout mes campés qu'on sollicite oui Yannick WhatsApp est-ce que négligence soit na ezo comme ma biso ya koloba que étude ba et ya ba médecin na biso baza vraiment l'insuffisance ya ko tenir ya ko assumer to ya ko biki sabato bazo ya pembeni na bango ezo kitisa médecine na biso te na niveau Afrique. Ouais. Par rapport à contexte où on a et ça la passe. Maladie le rôle à minu
ah na poto tozalaka awa tomonaka bato bayaka ba plomber donc ba longoli yo ligne ba plomber ba misusu wana po ba misusu wana peza l'infecté te voilà tomona yango ngana na grande sœur nga bando bela minu akenda Roumanie France te mais Roumanie akekuna basali minu ba longoli ligne ba plomber ndé balobaka wana bango ba médecin ba bi terme wana ba plomber donc ndé wana pas bela minu en tout cas ça sur les lotés comment on lia ba chocolat comment on lia ba misuni na ba pays développé quoi pour moi kapena ke muta kufi bena na carie dentaire c'est ça c'est choquant et sur otali HJ façon hôpital ngo za munene ndé ba tongela yango na ba matériel la plupart ba basala kuna za ba indien na ba tumsuso basala kuna tu supposé que baza expérimenté ba connaissance mambo ça là voilà tu supposé que baza expérimenté et puis donc ko tongela biso ka bamba na hôpital bongo donc c'est que baza ba matériel nous so ba matos nous c'est ça OK ce qui muto akekuna azana 1000 chances ya robika surtout ce malade on za penza gravité mais subitement maman chaque balongole 3 minutes et ce qui sert na yé je crois petite sœur naïa so talib émission au tolandi la na kin interview on a au moins que petite sœur na zolela mutu aye depuis ayaki bo pesi kisiki aux 8 ans ya ko yamba été est-ce que ça peut négligence té ya ba mais oui ça franchement ça négligence moko boye oyo ekoyi ko zala raté te ko ça peut négligence ya yemba pe malade comment na quoi bandai na na poto to ba soin maladie ezalara que oyeboye mais oyeboye ozana mukanda na omoko boye balandela ko santé et kende vite fait mais ce que ozana ngote ce que ozana ngote par rapport à nous il y a vie à moto parce que on souffrir ba ko mundela ko tika ote amona ko souffrir atalo na misu bongo faut pas ça nos premiers soins okuba ko soigner pe obiki po zonginda ko ale ba tindele sko lettre que voilà aux devoir biso 1000 1500 dollars parce 1500 euros il y a maladie o ba soigner yo c'est pour ça la possibilité de comment foutre en ndam mais parce que population on a besoin identifier peut-être dans le pays na biso souvenir mais non identifier ça m'a sous développement te wana za makambu ya santé wana za makambu ya santé comment se fait-il bozu mutu balobi bazaki artiste na biso comédien baza affilié na HJ artiste na biso tant baza affilié na HJ c'est-à-dire que gouvernement e makambu wana basala ki ba mikanda que ceux qui mutoye kuna faut payer soin mais comment se fait-il mutoyer dans l'hôpital pour payer soin té pour payer soin tina 16 heures pour payer mutu soin moko boye beaucoup mi kolandela soit disons beaucoup mi ko makamba vite fait parce que akoma ki déjà na niveau moko boye oh souffrance eleki akoki lisusu té akufi akati mutema faut pas oublier que HP zo jouer na kati wana il faut considérer non que maman on a agni degré à souffrance à zoyoka est-ce qu'on même na liwate pour la nini kozela team to akia kufi akati mutema po lelo bakoma rolobela quelque part ezo qui s'appelle crédibilité na biso na pe si bongo mbote na MB production tambongo ebele donc quelque part pe ezo diminuer pe crédibilité ya mboka na biso ke muta ebi vraiment que par exemple na Rwanda to na Angola so avec Kinshasa akufa na ye parce que bo landele ba soin te pour Kinshasa senga na vite ce Congo ezo senga que faut en ba millions pour se faire soigner non et surtout ceux qui ba muta affilié ba comédien baza affilié ça quand même ça bon ba faire ça ça bon moment ba faire ça wana donc il fallait à tout prix ba landela penza soin wana donc lelo yo image wana et tambola monde entier qui actrice moko comédienne moko congolaise akufi pour la maladie ya minu parce que azala qui négligé ben en plus excusez WhatsApp la sœur ya nan ya Mama Chako a souligné le moral lobby soki ezaki ke bafutara en espèce voilà peut-être ngeza bongoté mais vite fait compte tenu ya nini ya kozala affiliation on dirait et permettre que mutu a perdre vie vraiment c'est regrettable o souligner abike na deuxième paragraphe abimisi ke eza négligence tu as une vidéo na YouTube ya ezoleka déjà voilà tozonga kana yo monsieur le noir parce que ba idée o tolinga to solo lango botolinga pe to signaler na ba o bazana kin na ba o batala biso partout dans le monde na la type na short parce que le tozana été mulungi zaki tellement trop là je pense directement comme ça ya opesa mbote nanga na Alain Salambi les spirites ou les spiritas Richard Salambi na peso bambote trop Rémi Fouama na peso bambote et Patrick Yamba Kolo Japon na peso bambote trop monsieur le noir oui lelo oyo
Maman chaque qui mais tout ce beau sana qui a des mots si peu à zapika n'a pas problème. Est-ce que les lots tout c'est là lobby a des mots ça comment n'a pas problème peu à grave à zonge la biso lisusu na betandamike pour déjà ba filmer qui bah ça qui n'est déjà une émission. Est-ce que les lots batu ba o baza ba filé wana bazo oyo balandela bango artiste à danger tout le monde rende on a biso nani non il y a simba souté parce que ba mona yende ti hier mob chaque con on dirait à maro devancer tout à comment on a intérêt mort quelconque mais à un moment Togo Lobake celui qui travaille à l'hôtel mangera toujours à l'hôtel. C'est impossible que quelqu'un qui travaille dans un endroit Kazanga a intérêt. Il faudra avoir des intérêts pour qu'il motive à Luka à avancer et puis à Salara bah communication est importante. Tu vois, chaque Congo tout le monde a il y a qui partait habiter que artiste et musicien. Habiter que artiste et comédien mort que comédien mort quelconque. Non, il y a azana toute couche. Il y a nini, il y a information. À Kendaka, à ça là artiste en danger. Asbel n'est artiste en danger. C'est-à-dire que à Kendaka on attend soit artiste peintre moko boye baka, artiste comédien moko boye. Et y a artiste mususu qui est en musu na ba prison centrale Maria Makala na ou retrouver ba on a 4. Tam ça là na groupe et sobé, à ça là na groupe il y a tout le ouais ba vie de loin, ba Calais, patati patata. Mais à côté prison. Et ça na plateforme, ba association où il permettra bango tant sous qui va se réunir, tant sous ba ça ba contribution, tant sous il y a 1 euro, 2 euros wana et permettra que ba évoluer. Et du coup, ba artiste wana au monde qui n'a tant eu problème ba sondolier. Tant soulever le problème à papa Bisso parce qu'il y a ben père. Il y a un dimos. Vous imaginez après carrière wana nyos. Et taya comme non. Mais bah en termes de moyens sur les visas pour bâtir c'est choquant, c'est grave. En Afrique d'ici quand on soit à côté il y a eu des pays où ils ont au bang en Afrique centrale là va même en Europe par rapport à bayani des bêtises mais médecine ou tout ça qui non attaque ba bana musu ba na ba Brazza ba Angola ba ni ba yo ta bêtises na bon na kin mais au jour d'aujourd'hui on n'est plus en concurrence avec eux. C'est-à-dire qu'ils nous ont des avancées dans la manière mobile où on comprend que yo moso fan que lobby et Congo ba no bete la tolo lobby le mko lelo ba pays wana biso to comme revient. Vous comprenez? Il y a pas de l'homme qui a faux gouvernement, il y a un état de conscience, na biso faut ça. Tous ces présidents de tout taper ça ligne de conduite. Na biso na Congo na soko la lobby ba ça lelo, il y a que lobby et pour intérêt pour Shabbat. D'abord ça peut projet moi bien. Moi tellement que toi conscienté. Oui bi na obo santé ça c'est ce qui ministre Roger Nim. Ando beta comportement binini comportement na biso ne mutezo sala ke tout évoluer té tout ko lié na biso lié pe ko yiba na ana France pe ba ministre ba puna ba lié bon rétro commission na o yana ba utiliser pas un vin sur Vitel Kabero les pacificateurs dekini tout temps on dit na ntiki pe ba bi rétro commission existe aka mais au moins ça le rambo ba biso sala pourquoi ça peut-être 15 mapang. Ça fait combien de temps? Angola 92 ezaki ba pays mobwe sauf que uti na guerre moko ezaki ya makasi délabrement moko ezalaka wana pas possible autant image bolobi biso ebikebe na tante na moi même so azonga mboka mais obibi ne voilà. Yannick WhatsApp tozongelo kana question par rapport à Yann Dimosi. Lelo Yann Dimosi ça se retrouver pe na bakawana to linga to souligner na ba ota la biso. Yo lelo message no ko lancer na ba autorité na bandeko mususu pe peut-être que baza toujours kana na mama chaque pour frapper biso tout mais bazo négliger moi côté mo Yann Dimosi. Message no ko lancer sur banc. Excusez mais Yann Dimosi na ota la photo moko ba poster il y a 2 3 4 5 jours sur la bosse intégée. Apparemment a commis en bon état. Soko en bon état mais après il faut suite. Suite ndesiko peut-être. Na habité Yannick ndemtaro. Voilà Yannick WhatsApp. Non mais ngai elo ngana ko lancer comme message tout d'abord et ça que
na chaka yandi mositi non ouais t'es non chap non ngana zo cha artiste nyonso en général et ça là musicien et ça là comédien donc art plastique artiste nyonso en tout cas base la raté que les kamboko mi grave ndé ba yo se manifester tango mutu akufi nde bobimi botie ba mbongo moko boye te il faut kosunga mutu tango aza vivant tango possibilité ya ko récupérer tango azo souffrir azo bela comme grave tango possibilité ya ko récupérer sali c'est le moment ya ko récupérer c'est le moment azala c'est le moment wana nde mutu azala na posa ya mbongo qu'il faut refuta dans l'hôpital ba kisi zo senga ba kisi makasi izo senga soutien moralement physiquement financièrement dans un moment wana nde il faut sala ka il faut récupérer mutu non ceux qui a koufindé boye ça va mbongo ba boss ba bimi et pourtant tant ça la rabiso musala biso nyon soto sepela tant ba ça la biso misala biso nyon soto sepela en tout cas message fort on a relancer na ba kondi ya mboka pe na batu nyonso ba sunga ba artiste ba mécène nyonso o ba hidaka batu nyonso ba hidaka en tout cas tout ça là que fort biso ba congolais to rattrapa ka mutu tango azana na souffrance et non to zela raso qui a koufindé to yeko monana to yeko misaba mbongo to la tsaka ngana dashi apparemment za lango ndenga ba congolais ba limola tsaka non mais franchement wana penza wana eza na bango oui c'est muta koufindé mona penaki eh boss boya bimi boss mais tanga bandai ko bela wana mais tout le monde par exemple il y a des mots autour en hôpital au lobby qui est dernièrement autour de la vidéo tout pe photo a commis moi bien mais non bima qui on a pas le bac abeta lisolo qui y a des mots c'est gravement malade et ben dans tambola c'est qu'il est quand to ka ba rumeur il y a des mots si tout ça va pas il y a des mots s'il a un problème sérieux il y a des mots c'est et tout mais boss ni nanga bima qui to mutuni nanga bima qui oui bato obi ke na bato mususu pe ya bonne volonté bazalaka aka sungi mutu maboyi na yeba la kisa aboyi na yeba la kisa donc mutu wana o abandai ko bela yemo peut-être yo témoigner en tout cas dans un hôpital mutu tel vraiment merci trop parce que asunga nga mais problème est que auto senga vraiment basunga bato tango bato bazana ba problème il y a un déjà très capital le lot perdre maman na biso chako le lot perdre vraiment maman na biso chako pour makamobo oh l'aime sous appel ya mutu mo boyeka parce que ba que chako aza na hôpital aza na AJ wana bazo kipe été certainement ba singelela ki tango ba moni ma bi pendo yé nde ba réaction sous bandi mais alors que tant on a mis pendant c'est-à-dire que m'a pendant pas yoka ki ke azobela basinge tambola basinge elela ki mais pourquoi ton basinge bandé ko lela na ba réagir ça été deuxième mot vraiment en tout cas na mboka na biso batu ya mbongo ba continue na biso ya mboka na mission to sala lelo vraiment était yapé et zong sarabiso na no batu parce que tout ça batu surtout artiste bazara na pour ça ba soutien bazara na pour ça makambo belé déjà bazara déjà na ba bénéficiaire déjà mingi te na musalo basalaka tanaka mutu wa mama Chako est-ce que mama Chako go sanga ba ndaku penda na musalo asaleli Congo ba voiture a bien rapé poto azonga rapé kenda ka place alingi azo bénéficier yango na nde ba problème automi tout na lelo mais pourquoi ezalate c'est parce que ba artiste na biso baza négligé en tout cas l'état Fachi Béton bo sa banzela bo sa makambo belé bozo sunga bato bo meka un peu ko revoir ba artiste na biso ba artiste za la kazo sala musala na ye azo bénéficier nango c'est très important pour exemple voilà na biso eza na Fachi Béton te ngana betika lisolo moni makamnyo so biso ba congolais mingi tozongela ka ba konza likolo ba président na biso parce que hier so bango so ba lobby ba maman Denise c'est par exemple maman Denise a lobby vraiment qu'il y a une initiative on a besoin qu'il faut l'année la artiste na biso bi ke musala et salam. Voilà, donc merci Nayo, message na assuré commis, message aux ala vraiment adressé na ba konzambo kabato tout ba timba drapeau na biso na mitema ba barake ba artiste na bango basala musala peut-être ezala pona lokumu ya mboka tango ba bima kalibanda ya pona lokumu ya mboka bayaka pona famille na bango te bayaka vraiment pona honorer république oyo yo obetela tolo ke ngana za honorable bokoma ba déshonorable te Yves Genda to pese ba mota trop na sima caméra Yves Genda les descendants suspects le plus suspect donc mutumo humble le plus simple merci na yo na bokasi na onde to saler loko yo donc
Monsieur le Noir, message à Souka, na bay obalandara biso, na bay obalingara yo, moi ba message à Souka et promettre bon moi quelque chose hein, s'il vous plaît. Non, bah internaute tout bah contribuer vraiment bah gachata na bango, de la biso. Un grand merci Nabino, bah commentaire, bah suggestion et puis bah remarque Nabino et y a on a force Nabiso. Ça dit sope boti gabiso na berre to bo ba kisate un plus et bah dans ça biso passe beaucoup ta la biso. Mais est-ce que kota là il y a un compter et là il compte les rapports bah conseil Nabino y a mais Yves Gunda un grand merci Nayo parce que c'était pas facile au moins accepter quand même Turbo Santé Diesel à London, Allegri à Makaya, Jacques Vite Luka Makambu et puis Kenny Mokondati Civi Trésor Imangue, Turbo Santé Armando Chesco Papa Naléa, Artalabiso quelque part et toujours encore et toujours tout ça toujours ensemble. Ouais, toujours. Ouais, vraiment un grand merci Kitoko. Yannick WhatsApp to comme na Souka message na bayo balingara yo bato balingara to lo balabina filet ba balingara bina filet na ba balingara pete message no ko s'adresser comme Bogara message no ko s'adresser donc par rapport là nous il y a batunyo so balingara na Nostradamus Strangeta artiste na bango zo séjourner aux États-Unis. Donc quelque chose que les akuna va studio tout ça là studio je crois va toujours partager bon mon bon continuer ko album na bino positionnement za bon les bango pe que libalo à côté na stage c'est OK na ngoto to so la makambo wana za ba rumeur za ba bilobela bato wana za partant ko tambola partout ya lingi. Donc album na bango positionnement za na marché des disques na ba plateforme nyonso ya téléchargement donc bon continuer ko consommer album na bino bientôt là artiste à Rozon en Mboka donc bon continuer ba promotion comme il se doit. Donc message par rapport à président Nangaï Nengaza aux États-Unis et ils ont bongo nan. Donc beaucoup album et puis beaucoup continuer à soutenir artistes Nabino comme il se doit car Ndengezala quand on a fanatique Nabiso nyon sur album Nabino yangwana. Et quant à moi na opé ça merci na batunyo so balandara biso bazalaka toujours wana pour na soutenir biso na banaliste tout ça la kabarimak ba suggestion Nabino ndenge ndeko na reflet d'auto lo bato zara nango vraiment très donc ils ont vraiment grand besoin na biso bo reprocher biso bo lo barana biso nini oyo to lobi ya mabe nini o to zo lo ba bien bon encourager biso et permettre biso to continuer ko la rabino toujours un message to faire comprendre un peu l'artiste na biso comment est-ce qu'il faut réfléchir par rapport à l'analyse au na profiter bon parce que toujours courir derrière les tentes aussi ces émissions na biso déjà na opé ça na boka MB production tambon ebele MB production donc Malvé Bertin ba mbote belé na opé ça peut mbote na ba mère na ngami na ozala na bangoto donc ba mère mo na ozala na bangoto ba mère Koudia babi aller sarabiso na Paris ba lobi Alves Champs-Élysées même moi ya propre ya kitoko na bosanité Orly Sibu na omona bongo Chikontege papa na Chilo et Liliana na moni bongo lisusu Titi Chamala motema ya Chacha Munanga Bijou Bendera Jacques Lumingu ya Bijou Manara na obosanate bongo Odile 5 étoiles Jimmy Mambiga l'homme fort Horta Fololo la fille à papa voilà batunyo so balinga rabiso donc voilà Yannick WhatsApp balege belé voilà. Merci na bayenyo so balandaki biso to linga to yebisignale bino na ba obolandaka biso soki bomoni ba image eza grâce ya Yves Genda le descendant donc grâce na yende mutasali nyonso bozomona awa ezaye et to pesa mbote na ba tout balandaka sa Microbe TV bozala toujours scotché branché na chaîne na bino sa Microbe TV na Congo le Noir News toujours na moko ya Genda pe si kombote to pe si ayo pe télévision la yo mbote place au sali et na ba tout balingara sa Microbe TV bozala toujours branché mbote na yo LBG ya Joyce LBG to pe so ba mbote to Patrick Benera Elbito coiffure Tom Lumière et Junior Botas to pe so ba mbote ya trop et baba je crois bien bozala toujours branché na chaîne Nabino. Restez toujours branchés ensemble Microbe TV. Na mikolo ekoya.